Bandeko babolingo, lelo na zongeli bino po na kopesa bino losako. Losako na mokolo ya lelo tozali le 4 janvier 2025. Ezali komema biso penza mosika pamba te lelo yo tokokisi mbula tuku motoba na motoba boyokinga malamu 66 ans tangu ba émeute ya le 4 janvier 59 esalamaki na mboka ya Léopoldville oyo ekomaki Kinshasa un peu plus tard. Lelo oyo naye koinsiste mpo na hommage oyo nalingi korendre na bamartyre na biso. Nalingi penza koinsiste na ndenge nini tokomaki na niveau ya émeute ya le 4 janvier 1959. Masolo esalamaka mingi na bamilieu na biso congolais, mais réalité ezali nini? Il faut nanu koyeba 1958 ebotaki nini po tokoma na le 4 janvier 59. Boyebi ke na 58 ba bourgmestre oyo ya Congo bazalaki élu pour la première fois, ba bourgmestre noir basalaki investiture na bango mingi mingi na mois de mars avril. Alors discours ya Joseph Kasavubu oyo azalaki élu na commune ya Dendal oyo koya kokoma commune ya Kombo na ye, na discours wana na mbala moko aye kobimisa indépendance immédiate, exigence asengi na ba colonisateur. Eh bien discours wana na ndenge penza epelisaki moto ememi penza population ti bango nyonso to balandi Joseph Kasavubu na ndako na ye. Autorité coloniale amoni ke oyo likambo mosusu il faut tosala nyonso po to contrer velléité wana ya indépendance immédiate. Et donc à partir ya mois d'avril, mois de mai 1958, titoya kokoma na décembre 1958, autorité coloniale a multiplié ba stratégie pour na ko lembisa ferveur wana ya volonté ya indépendance nationale oyo ba congolais ba komaki penza kusenga de plus en plus. Alors ba réunion mingi oyo ezalaki ko salama ya comité ya Abako, comité général, comité national ya Abako, ezalaki kaka kokutana na bapokoso. Okomona kaka autorité coloniale a reporté, a annulé, a supprimé. Alors, réunion moko ezalaki prévue le 5 novembre na parc de Bok. Na parc de Bok wana, na mbala moko autorité coloniale, bourgmestre de la ville, Jean Tordeur balobité, réunion wana bo sala ngote, bo reporté ango na mois de décembre. Mais population alobi me ndenge nini? Ezala indépendance immédiate balingi kaka ko étouffer biso. Ezala siko ba réunion na biso poto s'organiser bazaka ko étouffer biso. Réunion il y a le 5 décembre et salamaki pe lisouté. Alors autorité coloniale ba yokani na ba leader abako bazalaki na botosi balobi en tout cas biso population azo senga biso penza to organiser ye. Autorité coloniale alobi boko sala réunion le 4 janvier. Donc, décision, il y a meeting, il y a le 4 janvier, et Zalaka a décidé le 5 décembre 1958. Mais si quand on commis le 4 janvier 1959, bah, autorité, il y a Abako, notamment Papa Edmond Zezalando, fondateur, il y a Abako, Papa Simon Zeza, et puis Papa Antoine Kingotolo, Naba Tsikama Raphaël, Naba Ndinga Dominique, Bango Nyosowana, bayaki sikoyo elongo na Joseph Kasavubu président ya parti Abako baye wana na centre Imika na quartier Rankin bawo nyonso bayebi penza configuration mboka na biso. Spécificité ya Imika c'est que ezalaki juste en face ya résidence ya Joseph Kasavubu oyo azalaki kovanda na India numéro 1. Donc ba leader nyonso bapesanaki rendez-vous na ba 14h bakutani na Joseph Kasavubu na ndako na ye bango bakatisi kaka Prince Baudouin puisque bazaki kobenga balabala ndenge wana po bakende na Imika. Siko tango bakomi na Imika na mbala moko Jean Tordeur bourgmestre ya ville ya Léopoldville aye koyebisa bango te boko ko tenir meeting te. Bomoni frustration wana eye ko bakisama. Donc depuis avril 58 ti to ya kokoma na 4 janvier bomoni kaka population soki aza na posa bakangi, soki aza na posa ba étouffé, soki alinga sa likambo ekomika ndenge mosusu. Donc mitema penza ebandaki ko chauffer. Alors sikoyo ba autorité ya parti Abako moyen ba yebisa lisusu ba militant na bango bazonga ezalaki te
C'était trop tard. Po bamususu koya na makolo basi bami komelaki na tongo. Bamusu baoza koya kokoma na midi. Donc centre imika ezalaki penza archi plein. Mais bayebisi quand même sikoyo ba militant bazalaki wana bozonga na bandako na malembe tokosala réunion mususu na janvier. Sikoyo ba militant wana na kanda wana nyonso tango baza kobima na centre imika. Sikoyo tango bapusani bayoka kaka ke stratégie mususu ya ba belge ezalaki ke police militaire bapem basala nyonso tokoya koyeba bango plus tard stratégie ezalaki basala penza trouble ba terroriser population kuna na cité pote baya après koloba ke ba leader ya bako nde bango basali trouble comme ça bazwa occasion ya ko étouffer bango définitivement. Effectivement na koleka na quartier oyo bazaki obenga mboka sika soko bande opusana na kote ya babandalunga kuna bapem batiraki sur la population sans raison. Eh bien population lokola azalaki déjà population moko montée, population moko penza azalaki déjà na kanda ba frustration et botaki penza makambo ebele, population a réagi. Donc kanda wana eye ko bakisa sur enchère ya révolte eye ko bakisa sur enchère ya moto kopela na bato yo bimaki na centre imika. Eh bien bakozala rejoindre na bato mususu oyo bazalaki kobima na stade baye pe kokuta moto wana bango pe balobi o mendenge nini oyo bango pe bakoti na bitumba wana. Donc ezali erreur kolobake non ezali ba supporter oyo babimaka na match à football na stade que bango nde mutu bayaki kosala révolution non bango baye kokuta moto déjà ezali kopela. Eh bien baye pe kobakisa bango makofi pote révolution et salama. Batumbi bandako mingi na quartier Foncobel, Congolais mingi penza bakufaki. Jamais on ne connaîtra le nombre exact ya ba victime. Mais eyaki sikoyo kopesa occasion na autorité coloniale akanga ba leader nyonso abako. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire c'est que configuration sociologique na électorale ya ville ya Léopoldville na Lerwana ezalaki mingi majorité ya ba habitants ezalaki ba Congo. Alors forcément Bakongo bazalaki vraiment dépositaire ya mouvement wana ya indépendance bango mutu bazalaki ba victime bakangi bango na boloko et il faudra sikoyo attendre déclaration gouvernementale ya Belgique le 13 janvier 1959 oyo ekoya kobimisa lilobo oyo roi Baudouin lobaka sikoyo toza na moyen mosusu ya kosala te il faut kaka to accorder indépendance na peuple congolais mais tokosala yango sans atermoiement funeste et sans précipitation inconsidérée. Bomoni, yango wana penza mutu ememaki biso na indépendance nationale. Donc, lelo yo, ezote ya biso nini? Ezote ya biso ke, il faut toyebaka ko respecter, oyo bazwaki mwinda ya liboso pona kolakisa biso nzela. Il faut toyebaka kotosa, oyo babundaki basacrifiaki vi na biso. Parce que, après, émeute en 1959, et comme kaka épreuve de force, gouvernement belge azaki obligé sikoyo andi makaka ke classe politique asala pe yaye mosala. Mais après kolakisa biso que un peuple qu'on est en train de martyriser, on ne peut pas le martyriser éternellement. Peuple koki ko manipuler éternellement te. Peuple ce qui peut azui conscience, azui penza makasi na ye na détermination na ye, surtout ce qui ayebi nini o ya lingi akoki lisusu ko céder te. Alors, yango wana nakanisi bandeko na ngai, tozalaka na humilité ya ko reconnaître que Bakongo yo basalaki sacrifice wana, basalaki yango pona région ya Bakongo kaka te, basalaki yango pona nation congolaise mobimba. Soki toyebi ko reconnaître bango, nakanisi bosolo penza ekozonga na mboka na biso pe kime ekozonga na biso. Donc lelo yo journée ba martyr, biso nyonso tozala na makanisi pona bango. Nasuki awa pona lelo, bovanda malamu na mabota na bino.